Dans les mots, est-ce que tu as compris? Oh, donc, qu'il y aura pyromane, il y aura une femme la biso ya pyromane. Faut qu'il y la nuance dans les mots. Il faut comprendre, agrimater mes arguments. Qu'est-ce qui se passe entre la Bimona et la ministre? Je suis dans le argument. Je suis dans la bande de l'école, mais Prince Azandoki, il y a un diplôme de sorcellerie. Et puis, les enfants sont refléter l'image de Bandoki. Pour saleté, ils ont saleté, c'est un sorcier. Pour tout ça, c'est saleté Andoki. Il faut aller bien. Bangoni balé ba vendre na plateau ba finga ba le mambo ya lobi agrima wana. Ce sont des sorciers. Si ko ngami slolo na yo samba na bango na ngane na yo zongi sa bango na rai. Ne la zone si mutu munene. Eni. Te tam to sala ka ko poyo salaka. Ngalo bani. O ngana lo ba ke na tiko finga. Ngaba ngala okokate. Po ngana za tena ikola kara. Université karanga makala nga so fingi nga na ye na finga o yo finga na mnoko nga finga na finga pe na mnoko lobaki mbula oyo ata bakipe bino ndeni ni bino bokipe na bino bango te botambola sembo nga na lobaki te batu bazaki balobaki me nga na suka nango na boyaki na bai na koka te onga na véridique na za hypocrite le kwa bango na baki na okoka te mutu solo bia okoka te Comme si on a obtenu l'objectif, on a ligné pour ça finanga, on mérite ta respect dans la tête. Pour se froisser à mis solo, on l'a fan dans la vidéo, on l'a loba, on déconne. Dans le solo, on déconne. Biso babota bisote. Donc biso, ba parents na biso ba yoka pasité. Maman nanga ayoka pasi obota te amemanga 9 mois ibute nga ba kitanga bo view na mokili na zanga tata to mama tango ba mwana batwana biso bana banyama ebembe na o gérer o kitufi na o imbécile na o ofinga nga bazute ba otika to na misala levi na zakate na misala levi nga zate na ndako nganga na kenda na linga pe mibali nga mote donc bango babandinga lokwa babandinga fona sila na bango non ngana okende parquet te nazaka na mongo te okende parquet na mongo ana te ngana osila na bango ka boye na osila na bango boye na mafinga lokwa baluki mafinga toya na mafinga sol ba okende ofunda nga ba okanga na obima na mutu mota kota prison ya 10 ans pour finga ki jamais. Et puis t'as que fou dans la fois ça se comme makasi. Non le ba pona mamste pona ngamo ko ba finginga. Ba vidéo est ça. So ba ko longa la vidéo mais ngasi na zada na ba oh déjà na sina kateki déjà ndambo ça. Ba longa la téléphone na. Nde panza na tsindeli ba ta poto na tsindeli ba tunyoso ba papu tunyoso ba lango. Et puis elle se permet de dire que ma folle la diaspora. À quel sont plus loin? Abi ke fâché kalobo balinga ba kangaye na prison. Mutaki ko corrompre ça qui belle vie pour batikaye. Abimisi ba magistrat na biso abimisi ba mbana. Ba magistrat la biso. Abimisi ba nani a manquer bango respect. A dénigrer bango. Hein? Président de la République a lobby nini corruption te mais ya yero lo ba magistrat ba comprendre bango ko ba futa mbongo te bon nani fâché ke prison te. Elle est forte. Isaki News Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan ma bien, ni l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. So yeah, so Bonjour Naba fidèle internaute Nyosoya e-news et télévision de partout dans le monde, là où vous êtes, je vous salue. C'est bien et bien moi, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple sur Isaki News et télévision, présenté par Plati Lukao. Je salue tous nos fidèles abonnés,
tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bah pesa biso toujours confiance na kata chaîne Oyo, na pesi bino ba mbote belé, là en particulier José Yungu, l'homme simple, Maman Mifi Kabelo na France, yo pe na bossa noté ba coup de chapeau na yo, sans oublier la patronne Rose, Maman Rose, la patronne, notre sponsor numéro 1 na Isaki News Télévision. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nazali na Miss Lolo, le mémé des Abakou, que Mayamu Kamba, Oyo na minitio Bazako Bengaye, Madame Sibolo, Kombo Oyo, et Panzani Mukili Mobimba, mais pour Naba Susu, Eza ko signifie mabe. Maintenant quand on a mozino te wana ezali makambo na ye yoka na kuna pesi malobate da bandi. Tokolobela basango oyo enduku sami na ndenge ya kosakana te entre famille Libuta na ba Abakuke. Tomona ki mwa kime kota kime na minitio moto eza ya kopela na ndenge moko ya kosakana te. Mais na kolinga bo découvrir plus na ba propos oyo Miss Lolo a ko tenir na ba écran na bino de boko comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais na motuna ya liboso na ko fongola po na ko tuna Miss Lolo balobi ete bino bozali na ba agrimaté. Mais monoko nini botiaka tant que bozana na ba agrimaté. Merci beaucoup Plati Lukao, merci à tous nos abonnés de Isaki News, News Télévision. Merci à mon vieux José Yung, l'homme simple, Motomoro bien. Merci à maman Mifi Kabelo. Maman Mifi, na moni o bengangate, ano katalanga, po depuis o bengangate. Merci na maman Rosa. Merci na famille Abakouk, famille Onini. Tous aura toujours soudé, ba soutien na bino. Conseil et ça la bien. Maman Afi Maemba, la présentant sincère condoléances. Maman, nous avons la bataille là, puisque ma casse maman. Je sais que autour les caméras difficile, mais nous avons pécio ma casse. Vraiment, Kokabon est toujours difficile, mais c'est destin. Il y a mon son. Maman Elim Bizi, merci. Maman Yvette Pemba, merci. Famille Babakouk, président Yoshua. Maman Katika Nika. Maman Zozona End, maman Chouchouna Nyota, maman Roline Zinga, la personne nombote. Si la Bissal Pomba Sen, l'impératrice Bekam, la légende. Si la Manga Foudé, maman Rosa, si la l'ivoirienne, docteur Sissi, Yamkolo Leki Bango, Olekaka Bango toujours. Si la moine a 12 ans, si la maman Bab Trophée, l'intelligent, l'intello, la personne Mbote. Aïcho Kokonet to work, Mbote Nayo, maman ba championne, la patronne Andez Arayo. Tout cela dans nos problèmes au Italie ba agrément balobi bino ba abako que no kweleki makasi mais ba agrément ezate. Oui, ba agrément ko zalate parce que yebisanga ne sa agrément na yebi ngoten. So lobi nga agrément na yebi ke ba agréé eloko moko boy. Mais so lobi nga agrément elaksini. Bino ba tubolo ba français makasi nde boye. Nga lo ba français makasi te. Bango nde mutu bazala bata français kuna. Faut pas zonga li sou, faut pas yebisa ke au lieu le agrément, il faut le argument. So le ba ina ngato ana ba argument te nga na ya. Ya le bi agrément no sala ngoni. Na yebita agrément ngo so la tinini, agrément. Presse le coso. On dit pas agrément mais on dit argument, hein? T'as pigé? Est-ce que t'as pigé la nuance dans les mots? Est-ce que t'as compris? Oh. Donc, que n'aura pyromane, hein? Yoga nsembo na biso ya pyromane. Faut oyoka la nuance dans les mots. Il faut comprendre. Agrimater mes arguments. Parce que agrément on a yoka i ezana kati mais argument ezana u. Yaya. Dans ta ya osamba la bino na français te. Je ne suis pas devant un juge. Je ne suis pas devant un magistrat. Oya osambi sanga poser nga question. Même qu'on a parquet. Balobara langue au choix. Loba langue na yo oyo lingi. Mais yo sanga ovant sangai na mutu munene. O ovant sanga na dessin animé na film wa likako asoka beti bona mukongo bi eni. Wala suna nyangwa. Eni de mer. Eni na beta non. Eni de mer eni. Oh yo s'il te plaît. Alors qu'est-ce qui se passe entre Binona Baron et ministre? Argument. Nazo ata on va dans la bande de l'école mais
prince azandoki ye batangisa nde misala butu ya zwa penya diplôme ya sorcellerie et puis les bavanda wana bango so bandoki mibale ba refléter penya image ya bandoki pour saleté ezaka ya bana nzambe te saleté za ya ba sorcier mutu so aza saleté ndoki faut talele bien landele bien bango mibale bavanda na plateau ba ofinga ba ba mambo ya lobi agrima wana ce sont des sorciers. Siko ngamis lolo na yo samba na bango te na yo ngane na yo zongi sa bango na rai nde na zongi si mutu munene eni Lise lolo tiko seksa mais soki na zongi moi sima muke bande bone na forêt équatoriale ba benginga babi na yebisa ya zonga roi zo zelaye papa ke sala mariage demain ba luko la forêt équatoriale yaya bande olope bangulu babi munoko neza ya bango ke zongisa forme munoko neza le roi ya bangulu mais soki na zongi moi sima muke na conférence de presse o ba kuku butaka ko sala dernièrement izaka na lemba soki obosanité bolobaka ke année oyo mbula oyo boko biso to da media suka la ngonga lobaini te tant to sala ka ngopo yo zalaka ngalobani ora ngala lobaki na tiko finga ngaba ngala okokate ponga nza tela ikola kara université kanga makala ngaso fingi ngala ye na finga ho yo finga na mnoko nga finga na finga pe na mnoko bolobaki mbula oyo ata bakipe bino ndeni ni bino bokipe na bino bango te botambola sembo ngala lobaki te batu bazaki balobaki me ngala suka nango na boyaki na bai na okokate ongala véridique naza hypocrite tele kwa bango na baki na okokate mutu solo bia okokate likamu nyonso tu mutu ashanga maleme ngala banga so bafinga ngana oya pona okokate nalandaki dernièrement Jerry Corbertos amekaki un peu koloba ba propos moko azo comprendre te mwana bato de mer asali bino nini o bino ba abakuku nyonso bo sangelier bango ne mwana bato biso nde banyama na bango biso to batu te nga papa na nga botanga te mama na nga botanga te ba botande de mer mukumble piki me ba botande bo sangelier bino nyonso tango yayaki zela toke malembe nga linga loba na ba preuve toke na ba preuve tangible pour mi solo ye na ko tenir ba objectif yo son aligné pour ça finganga o mais tata respect na ngate pour so froisser a mi solo o yo fanda na vidéo o yo loba o déconner tendresse o yo loba o déconner biso babota biso te do biso ba parents na biso ba yoka pasi te mama na nga ayoka pasi obota te amemanga 9 mois ibunte nga ba kitsanga boy biu na mokili na zanga tata to mama tango ba mwana batwana biso bana banyama ebembe na o gérer o ki tout finao imbécile nao bakindaka na makambo malembe miss ngana makambo na brutal nga fia brutal ngana malembe te à part ka so na ki mobala zuli ngamba na leno okete na osani na se comparer na mbada ya moyibi ba oyiba libanda nga na mosa ndako na okete donc na lingna comprendre entre na bino na bango banani ba bandi makambo po et s'enflammer ndeko na teliot na telo émission eleka na samedi émission wana ndem de clasher samedi nde ba benginga ba isinga tala ceci cela balobi na bino ke yo boyo batu bakatelinga ba parti o batindelinga ngai bi de mer bana na botama na mona ke ka ndinga lekana na dessin na film wana ya likako abetaka eni wana na vi boyina na mona ite yepe na via mona ngate malobi na poso français yo mto vana nanga mikonyo so poso nanga za français eza français te hein mais alobi na poso français po ba luke loko finga nga ba zuite ba otika pe ozwate na misala levi na zarate na misala levi nga zate na ndaka nganga na kenda te
na linga pe mibalinga mote donc bango babandinga lokwa babandinga fona sila na bango non sila ngana okende parquet te nazaka na mongo te okende parquet na mongo ana te ngana osila na bango ka boye na osila na bango boye na mafinga lokwa baluki mafinga toya na mafinga soki ba okende ofunda nga ba okanga na obima na mutu mota kota prison ya 10 ans pour finga ki jamais et puis ta ke funda nga na fo basa siko makasi qui veut la paix prépare qui veut la paix prépare la guerre. On comprend bango lo kwa ba bandi to kende bongo neti mutu lo kwa gérer bimisa poti da mitu lo kwa ntaba est-ce que mutu bongo nga ko samba nai mutu azana paix maté gérer na problème ya tuberculose amikuwa santé ya kate bananga na yeba gérer azala ka bongo minwe polar munoko solo na prince ba parasite ba dépendant na batu mususu bana mbongo futa garantie te prince ke lo kota ki marionnette mutu lo kwa prince ke kota ki na ba fille ngo bolinga prince bonga ke solo te bobong sakete moi si musupo ko kuta mbali salito bongisi ya parce que mbali na yo mais bino botika mo bali salité boy franchement je suis désolé pour vous moi mi tia mabe comment me kotika mi bali na mino salité boy mi bali salité solo boy neti prince ala ta kaleso toboka ya rouge au mona ngun de mona je mais ngala nazo ba news it prince ba ndo vana pa ndeko mona yebi mutema mabe ndoki kindoki mama na pesa bana na yolo wana toke na ngoka bongo monde bino bonda bisa ba seke na bimisa bo luka yanga boya penya na quartier na vanda bo luka ba news nanga bo kutanga na santage mutu no so yayo azalaka bien yayo azalaka bien en tout cas sœur solo pour na solo la bien na ba petit na nga quartier na solo bien na ba sœur na nga quartier na ba papa quartier na ba mama quartier pour na ozombala batinde la zwaka siko na makambo nyoso ndenge esenflammé boye mams alobi na binoni te biso mams aza biso toyaka pona omoni biso mams mutatinda biso te mais bango batinda bango on comprend ngati na l'équipe on a revendiquer droit na nga ba fingi nga est-ce que eza pona mams nga ba fingi ngai na ko revendiquer droit mais le quoi batanga pe comme mams na osilika ponga nga mams yekutu mutatinda nga teke linganga apia nga pe mbongo teke ndebo sabo bo fanda boloba mams kutu linga mwana te na loba pona mams te pona nga moko ba fingi nga ba video exact so ba ko longola video mais nga sina zade ana ba déjà la sina kataki déjà ndambo ça ba longola téléphone nanga nde panza na tindeli bata poto na tindeli batu nyoso ba baku nyoso ba lango et puis elle se permet de dire que ba folle ya diaspora à quel sont plus loin abi ke fâché kalombo balinga ba kangaye na prison mutaki ko corrompre zaki Belleville po batikaye abimisi ba magistrat na biso abimisi ba nani ba magistrat na biso abimisi bango ba nani a manquer bango respect a dénigrer bango président de la République a lobby nini corruption te mais ya hier lo ba ke ba magistrat ba corrompre bango po ba futa mbongo te nani fâché ke prison te elle est folle yango ko yeba mingi ya ko za sage te babi ka yebi mingi mais bakati na kati biloko na fingi ba cerveler ba répugnant obi ko lo ba mutu tuer répugnant ko lo baka na mutu bongo eza injure mo mabe mais ya sale yango loko sale yango to keka bongo injure plus injure est égal à les injures. Mais likambo wuti kolobake akitisi justice na biso mais to moni pe so su makambongo emeki mwa muke kozonga oyo emeki pe ko diminuer valeur ya général John Chibangu na komona Barbara Kaname ko bunda nande ko na biso Claudia Bakisa pour na général Tangaza déjà en marié et puis autorité nazo confirmer en côté non. Je ne peux pas affirmer quelque chose. On a maîtrisé matière dans le bien. Pardon, Kata. Daniel. On va d'abord sakana na mutu moko boye. On a mu konzi na mboko. Général à FARDC. Et puis bon, comme ici les Cameroun le quoi à la INCO, quelqu'un qui est marié, père des enfants. Bon, pour salir personnalité dans la télévision, mais non. Et puis pendant que Est Kunana nous peut ils ont simbaté à Zoluka à se concentrer. Siko. Bon, il faut déstabiliser ou comment?
Non, moi je ne peux pas confirmer quelque chose que je ne maîtrise pas. Parce que général Chibango, azana jeune. Soit cause Wambanda, mon continuant surtout mon continuant so. Azanga deuxième femme te. Mais aozo bambanda te pas bundela yi. Aozo bateau bazana mature. Bateau bana maturité. Déjà bon bundela mobali c'est que il a que bonza maturité te. Au bundela mobali poani. Au bundela poani ka pona ninyo. Te lobaki ba bunda ba wela mbongo to ba wela mobali musu général te. Ba bibisa ya kata saleté. Tumeka pena nukosola ma solo ya mama mami Chibola o wapi aza en fait a sali déclaration qui a coûté na kati ya insécurité ces derniers temps. Azalo kasa te akosi. Bandimia asika. Te alokuta bandima seka est-ce que ba yebi kutaye. Alokuta ya moi libabe. Alokuta. Et le remonte lokuta ya. Foin. Tozonga po to chité parce que na lobaki déjà na ebande na kozwa autant mingité na ndenge makambo et peliboy entre Bino na famille Libota. Alors qu'est-ce que vous allez faire enfin pour bodoser makambo et ils allaient sauter là na ngambu na yo moko personnellement parce que obageza makambo na yo na lobi e moi ikutu na sanza bakuta na raté bo foka biso to fana poto kutana hein moi na sanza kuta na raté so moi e bimi sanza koti so sanza bimi moi koti so to sandeni. La guerre a commencé, tout le monde est position. La guerre est mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas des amis royaux. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades royaux. Je suis Abakouk. Toi, tu es Kubuka. Je suis Abakouk, Makele pas un, deux, assez combattant, Moudasukele. Je suis Abakouk. Toi tu es Kubuka. Je suis Abakouk. Toi tu es Kubuka, Makele pas un, deux, assez combattant, Moudasukele. Makele pas un, deux, Yoza Kubuka ngana Abakouk. Guerre Ezaka wana. Il n'y a pas de camarades, il n'y a pas de pitié mon ami. Je suis Abakouk. Toi tu es Kubuka. Je suis Abakouk. Toi tu es Kubuka. Makele pas un, deux, assez combattant. Naza Abakouk a vu. Mais sur le plan international, ils ont ça la kito côté na Arnabiso. Nigeria kuba bundaka. Kala tout ça comme ka tanga ba congolais de ça kito côté ça la ka bongo. Na lobby ce que comme ka tanga ba congolais. Et ça là qui te côté même à Nigeria ba bundaka batu yo ba potanaka nandimi pourquoi olingi peroni kuta ucho bala mobala camarade nae maïté peroni fi a jouer na novelas et ça li bien te toke na bongo. Merci beaucoup bandeko balandi ya Isaki News et Télévision to komi na suka ya émission na yaki juste ko yamba na matanga to boy bako nini lisusu awa na YouTube to boy ba conseiller to boy ba conseiller président Chifa Massamba la pêche mbote on valoriser petit na yo Miss Lolo madame Sibolo invitation ya munene ya place à VIP ko uta pa ya grand frère na ye JP Massamba la kata fondation to Kanisa. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nayaki juste Koyamba Miss Lolo pour naïba qu'est-ce qui se passe entre Abakouk et na bandeko ya famille Libota to monaki ba fanaki penda kimia ba ko finga na ba injure ba problème ezaki lisouté subitement moto peli nde na kitaki na ya koyeba il s'agit de quoi boyoki ba propos ndenge Miss Lolo a tenir que bango nde bato ba bandi et puis ba bandi ye comme ba finga ki ye yango ye pas revendiquer à l'université karaté ngaza na tanga classe wana te ya obeta kara na tanga te voilà na kara kana mama mbali kana mama mobali don beta kara atala kuchona mwasi na olobelo te na yaki pe ko zo temps mingité oyo na yaki ko luka déjà otalisi ba fidèles abonnés na biso ba comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. Votre mot de la fin pour nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Merci beaucoup. Na sengi ka bo s'abonner massivement na Isaki News. Bo commenter, bo liker émission, bo partager en haut et ça nga bien. Babako toujours soudé.
même morale na kati ya Isaki News. Merci. Merci Naba fidèles abonnés Nabiso to komi na suka ya émission. Je rappelle qu'à l'antenne c'était Platine Luka, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple, émission au wapi et yaka ko éveiller biso na makanisi bisika toyebakite qu'est-ce qui se passe en réalité entre Miss Lolo Naba naba ndeko ya famille Libota allez je dire ndé na kati ya émission toye ko tal sabino na bo sosoli et pas ya yemoko madame Sibolo boyoki ndenga lobi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Portez-vous bien, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Je dis un grand merci na bandeko nyoso balandi biso de partout. Abonnez-vous massivement, commentez l'émission et puis partagez. To monani na numéro mususu. Bye.